sika tokobanda eteni ya ibale ya linaka na biso malongi na lokota la lingala mituna pe biano sima kolanda mate ya Sango George atei biso tozwande kuna singa. Allô? Allô, maman Regina. Oui, papa Emile Mboso. Mbote na yo na kombo ya Yesu Kristo. Mbote papa. Mbote pe na Sango George. Mbote papa Emile. Na Père Roger. Na Maitre Albert Mbole. Na bino banso basali ya radio maman. Na ba auditeur nyonso bazali kolanda biso. Na bosani te kopesa mbote na bevek na biso nyonso na bakardino na bana mampinga na mama Geneviève na mama Gode kuna na Sukambulu. Tango merci pona mate ya kitoko pe na lolengo pe singai maloba na vena mituna misato mutuna liboso ezali boye soki na landi bino malamu bolobi ete moto nyonso akuli batisimo akomi profeta. Sikawa mokonzi Yesu Kristo abotamaki profeta to akomaki profeta tango ye akuli batisimo. Motuna ya mibale tango mwana moke akuli batisimo akomi profeta. Profeta asakolaka tango mwana moke alobaka te asakolaka te. Akoloba nini? Po profeta azali kosakola maloba o nzambe apesi ye alimbole yango na bato ya misatu kosukisa o nazali hors sujet soki okoka koyokela ngai sango basango mingi na suka misa balobaka misa masili bokende amosusu balobaka misa masili botikala na boboto na baversion nyonso mibale wana sango version malamu tokoki ko ezali version nini. Merci papa Emile Mboso na 5 buka nzambe abatela bino banso ndenge bosalisaka biso na mituna pe boleisaka biso bilei ya milimo nzambe abatela bino apesa bino bomo ebolayi. Merci. Merci papa Emile Mboso. Sango George. Merci beaucoup papa Emile na ba mituna na yo nakobanda na oya suka soko tokosala misa tozali na obligation ya kotanga makambo maye makomami na buku ya misa nakanisa te lelo boye bakomaka misa esili bokende na boboto soko bamoni ke version ekomi ya koleka bazela mokolo mokonzi ecclesia tope magistère akopesa version ya sika ndepe tokomanda kosala version ya sika mais pour l'instant tosalela naino oyo ezali ndenge wana ata bosali messe na bato ba sur place wana il faut leur dire allez allez donc bokena boboto pamba te c'est toute la vie qui devient missionnaire il faut aller na question ya mibale mwana moke est-ce qu'il est prophète na kozwanda kisa Jérémie nzamba poniye abisie na ponaki yo uto libumu ya mama na yo ça les kamba liboso wana les kamba mibale cela implique la responsabilité sociale ya libota pe alisanga oyo mwana robotama tangu bapesaka mwana muke baptisimo batunaka na baboti pe na baparrain bondimi responsabilité ya kobokola ye na kati ya boyambi na ye wana boye donc bo préparer ye de sorte que soki abandi koloba soko akoli ayeba te mission na ye eza yango wana uto azwaki baptisme wana. D'ailleurs c'est ce que le Christ dit na baye koloba ye baptisez-les, apprenez-leur à garder ce que moi je vous ai enseigné. Bola ki sa bango te ba bomba mainga na te ibino wana. Donc le baptême de l'enfant atako akuli na kati ya boyambi ecclesia pe na démarche ya ba parents engage en même temps la responsabilité ya ba parents ya ba parents pe ya communauté mobimba. Nous ne devons pas exposer bana wana ba bossa na mosana bango ya ba prophète, au contraire to kolisa bango noki wana. Eko senga nini? Mwana moke
ata awakuli baptême esika bokosambela il doit être là ata za bébé azala wana esika bosa partage la parole de Dieu azala wana et comme le la phase na oyo aza koyoka j'avais dit na ba fonction na ba acte ya prophète c'est écouter comprendre interpréter et transmettre donc et les kodon nebi koloba ata azana mwana moke aza koyoka aza koluka koyeba akotuna mituna akota malongi amesa na malamu et puis soko akoli abandi koloba malamu boye il commence à le faire même quand l'enfant est encore petit aye bandi koloba sika boye boti aye na baninga na ye ba ça va partager ba film ya malamu moi na tel film a Yesu a beti masolo wana baninga na ye voici ce que je vis c'est la forme ya prophétie déjà bandi na pas il y a mission prophétique na ya bandi na bomwana wana boye l'éducation chrétienne est indispensable pour témoigner à qui ça l'automo na ye ya bo prophète. Est-ce que Yesu a komaki prophète na libumwa mama na mbotama to na baptême na ba préalable na pesa ki ne bandelo na boye ya misa tulobaki Yesu aza prophète par excellence. Lui n'amène pas la parole de Dieu, mais il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Donc, venez mobimba et comme il annonce la parole de Dieu, c'est une mission prophétique en notre thème. Il est par excellence. Nga abo, je dirais, je vous amène la parole de Dieu. J'ai la parole de Dieu. Comme Dengen Zambalobi à Jérémie, non? 1:9. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Dieu n'a pas mis ses paroles dans la bouche du Christ. Hein? Le Christ est la parole du Christ. Et la parole de Dieu, pardon. Donc, yango wana, bon, moi, comme qui bongo une mission prophétique, à quoi annoncer namokili pour elingi nzambe. Voilà un peu le lenga na kopesa yano na papa biso Emile. Toza pende comme susu. Allô? Et allô? Tozo yokayon. Maman Régine, bonjour monsieur l'abbé Mbote na yo, na mona yo mwaka la pela. Est-ce que peli koyoka aussi na radio? Merci. Mbote na ba Christ bon ça ko anda sipa radio. Monsieur l'abbé, na yoki na motuna ya papa Mboso sikawa, aussi ko répondre ye matuna ki na mbele na koki komona yango te zali nango kaka langue, ce sont ya langue. Zambi na français texte tikali ndenge moko. Kasi na lingala ngai bo maestro bo dirigeant tokoyembaka pe ndenge basonsi bakolobaka misa matili bozonga na bobutu. Bo kende na bobutu. Ezali nango kaka ndenge moko peut-être ça dépend ya ba langue. Lingala pour koloba ko kende kozonga eloko moko. Mbele yango wana sango na sango koloba lingala na lolenge na ye. Kasi na komona ote kotikala presque nde moko na yebite soki okoki koloba na biso nini question na ngai mibale monsieur l'abbé olobi soki moto akuli batisi mombala moko akomi profeta kitoko mingi sango kasi nayebi te mama Marie azali profeta aussitôt ange Gabriel apesi ye message etango ake kotala Elisabeth aprophétisaki likambo tokomona alobaki toute la génération m'appellera bienheureuse yango tokomona lelo moto nyonso biso tokobina mama Maria mosantu kasi nayebi te soki akulaka batisimo Zambi azalaki déjà profeta mbele nga na komona kozala profeta ezali mission très spéciale Nzambe akopesaka na moto te ndakisa na mama Maria akulaki batisimo te kasi aprofetizaki likambo ekosalema ti lelo question na ngai ya misato ezali na moto mosusu sango akoki kozala profeta ya moninga na ye moto pamba te na komona ete kozala profeta esengeli kaka kozala profeta ya Nzambe po Nzambe nda komonaka oyo koya lobi kasi yo lobi ete okuli batisimo komi profeta kitoko kasi nani akoki kozala profeta ya moninga na ye motu na lolenge nini Zambi kopesa profesa ezali komona oyo koya lobi po mona oyo koya lobi ezalika Nzambe nda kopesa o grâce komona peut-être oyo ekoyela monsieur l'abbé Georges Nzila lobi mpona ya koyebisa yo donc kozala profeta il faut kozala kaka ya Nzambe te okoki est-ce kozala profeta ya mutu na bomoto lokola ngai nayebi te esika nomeka kolimbola ngai mpo tona comprendre yango malamu pe question ya ngai ya suka 4e monsieur l'abbé olobi profeta
prophétie ezali mission mobimba et ezali na ngonga na yango kasi tokomona ka bato mosusu bakobengaka wa boya na mokolo kingani na date kingani mission prophétique to na stade bayebaka yango ndenge nini ke mokolo wana il y aura miracle, il y aura prophétie abondeli mbala moko pe prophétie salemi soki otuni bango balobi ezali question ya foi kozala prophète to kopesa prophétie ezali pe question ya foi te ndenge bango balobaka to lolenge kani mesela be. Merci na yo maestro Guy Pascal. Merci na Guy Pascal Sango. Merci beaucoup. Na kobandaka na question ya suka na lobaki a makambo ya Jérémie chapitre 23 sur 8 verset 13 au continuer. Et puis j'ai aussi évoqué quand il y a Néhémie 6 12 où il y a des fausses prophéties et ezana Néhémie, ezana na Isaïe, na Jérémie, c'est clairement dit que makambo wana maote pa nzambe te. Ça dit que Dieu ne peut pas dire boya un programme comme une activité ordinaire, hein. Liberté en nzambe ezalape. Liberté en nzambe. Et puis ceux qui nzambe a sa prophétie na ekolo mobimba na boye mais bote yakamba la moko. Alors, je voudrais préciser, Nabi, j'ai distingué mission prophétique na charisme à prophétie. Tomoni na kaya nombre, et c'est clairement dit, hein, dans verset 26, puis dans verset 25, Bazui, il prophétisait, mais ça n'a pas continué. Ça, kaya prophétie wana. Et validité à prophétie, ils appellent Kambouké et Salemi. Et Salemi. Donc, qu'on assimile pas tout na prophétie. Alors que mission prophétique, ezali liloba o nzamba tiningana te yango mokona mokolo. C'est une mission permanente. Tant que mokili ekozala boye, bato basenge bayoka iloba nzambe. Bayoka iloba nzambe pe ba kende te na suka ya molongo. La parole de Dieu doit nous accompagner jusqu'à la fin de temps. Pote to za malamu liboso ya nzambe. Prophétie pona moto. Logiquement, la parole de Dieu est destinée aux humains. Le quoi la prophète awana yoki loba nzambe ezai destiné pa ya moto. Mais je ne peux pas être prophète na maloba ya moto. Te. Na préalable à liboso on a dit ça que la notion de prophète est liée na notion de parole d'autrui. Mais autrui wana c'est nzambe. Je ne peux pas devenir prophète nayo. Ma messager nayo peut-être tenir un message moko boye bisa mutu boye normal, mais ne m'appelle pas prophète nana au sens religieux strict. Tena prophète na ondengo na tebo. Na commissionnaire nayo, messager nayo bongo na bongo. Donc likambo wana na mona ki te na Bible Yesu a pesi batu rendez-vous boya tel jour boye na kobiki sa pe na kosala boye. Nous voulons rester na ba ndakisa o Yesu a pesi biso wana pe o ba prophète ba apôtre ba vivre. Likambo ya mibale, donc je l'ai déjà ramassé parole d'homme. Likambo ya misa par rapport à misa. Te. La messe, au la messe, nous avons un support missel. Donc Torolanda o missel les a comment on a beau. Même soki olinko oza makanisno mususu wana, il nous est demandé de rester fidèles à ce qui est écrit dans missel o toto sa ila wana. Pour ce qui est dans latin, ou le bandeng mususu. Na français, il y a une autre formulation. Mais dans la formulation, il y a beaucoup oyo ozako salela. C'est parce qu'en réalité, tant que tu as misa, ce n'est pas forcément misa nangai. C'est l'église qui célèbre. Et moi, je prête ma voix dans l'église aloba oyoye alingi koloba pe oya bongi cité pour elobama na ilekowana. Vierge Marie, prophète pe prophétie. Oui, on devient prophète par le baptême. Mais particularité à baptême chrétien zali, les dons de l'Esprit Saint. Celui de comparer na baptême à Jean-Baptiste, baptême à Jean-Baptiste, il ko pesa elimo santu te. Mais le baptême chrétien est pesa ka elimo santu. Mais Vierge Marie, na annonciation,
Elimo Santo azinga kiye le baptême de la Vierge Marie. Donc apesi makabo manso ya nzambe wana. Voilà pourquoi tant que Elisabeth, d'abord la mission prophétique a même Elisabeth sangwelamu. Ake ko ibisa makabo matali mwana ya memiwa lilo nzambe. Et puis nakati ya esengo na yewana nzamba la kisiete sakola que bato naso babenga ngai moto ya esengo ndezo salema nalobaki validité à prophétie et à réalisation na ngona bo. Mais depuis jour wana Vierge Marie a mi benga prophétesse te. Oh banda lelo la commune nga prophétesse. Elle est restée simple. Déjà titre na ya maman nzambe c'est noble comme tout. Mami benga prophétesse te. Lelo awaboye ndeko moko azoki charisme à prophétie à sakoli et salemi abis na nzambe na ya komi prophète tel. Pourquoi? C'était ponctuel. Mais mission na yo wana boye comme baptisé ya côté à sangolamu il faut salango et cela est copié ça au titre maman ya prophète mais c'est une mission prophétique. Voilà comment je peux répondre à notre ami. To koyamba pende ko mosusu. Allô? Bonjour, Georges. Loba makasi ndekweli tozo kayo na pasi. Bon, merci beaucoup, Marie-Jeanne. Première question vraiment, M. Isabou. La mise de Bouquet Bignoso, au lobby qui est Christ a connu que la prophète, Isabou Moumanzami. Ce qui n'a le but c'est la même question. Le Christ a connu côté à bateau dans le Lénine. Quand pour la prophète, tout Lénine. Israël. Il y a une balai Isabou. Ce qui, te le dit, Jésus Christ a un prophète. Iyo, Isabou. Mais le prophète, il s'est fait pour la matière. Pour que bon à motima. Maintenant, pour que tu camabé, tout n'est pas de Georges. Père Souka dans ça. Ce qui te le dit, était prophète. Avec na ebandité Souka. Isabou Nzambe. Ce que nous disons parce qu'il y a prophète, il a pas comme un prophète. Il a nini. Il a rapport tika mabe, karamba na Nzambe. To na lolenge nini. Voilà que ça qui nous Marie. Merci beaucoup. Merci Ndekweli. Sango Georges. Merci beaucoup na parmi d'observation ya mine na pesa qui na le côté français. Na pesa qui distinction ya notion prophète dans l'Ancien Testament et prophète dans le Kwasika. Dans l'Ancien Testament, c'était comme un métier. Tout le monde y a avec vocation à Jérémie. Nzamba bengiye, abisi aponiye, ate malobana na monoko à Jérémie. Bon on a bon. Mais dans le Kwasika, on a cela qui lien avec Jésus le prophète par excellence. Et Ecclésie comme le nzoto ya Jésus yemei. Na baptisimo moto so akuli baptisimo akoti na kati ecclesia akomi nzoto ya Yesu Kristu asangani na mosala wa Yesu Kristu ya koteya batu. Alors ndenge moto akuli baptisimo tu es déjà prophète koyeba ko pesa na baninga obo vai na bango wana na ndako na kelasi bisika biso bozwami wana boye ko partager na bango maloba manzambe na maloba na biso boye atape na témoignage na biso ya vie pote bato baye banzambe malamu babongola mitema pe bomoi na bango bo sepelisa nzambe. Alors comment devenir prophète, c'est pas tellement un métier à part, mais c'est notre activité en tant que chrétien. Et si kozali banda ya mbopenza ko te familiariser ko mesala mingi penza avec la parole de Dieu. Kotanga kango, ko méditer yango, au besoin ko yekola yango. Po te soko kutana baninga na yo, o proposer bango mayo yebi wana. Alors, na bomono ya moko na mokolo, à la lumière de la parole de Dieu, au koyo sa baninga a tala nzela ko zwa yango boye, o parole de Dieu et la kesibiso. Au koyo sa baninga, on a la parole de Dieu, makambo sali wana eza ya mabe. Il faut tika yango, nzambe aboye yango. On a la parole de Dieu,
okosa moninga o akomaki découragé nzambe alobi na yo kozala découragé te kanga motema ikampiko soki okosala makambo ndenge wana na bato bavandi penepene na yo moko na kati ya ndako oke kolendisa moto na kati hôpital ou partager la parole de Dieu au nzambe alobi te kanga motema mais tu exerces déjà mission prophétique na yo na kombe ecclésia tu es déjà prophète. Ce n'est pas un métier que c'est là institué comme tel, non. Quand tu le fais déjà ordinairement, c'est ta mission naturelle comme baptisé. Ordinaire plutôt comme baptisé. Alors, comment prêcher? Okoki komi pesta style na yo moko. Soko tangi parole de Dieu, au comprendre ango, ok ko partager na moninga. Mais à chaque auditoire, toze na moi lolengi à côté ya. Soki ko sona mona mokie, ou ko intimider été, mais tel langage au mona mokie à comprendre. Soki ko sona bakolo, zo langage au mokola à comprendre. Essentiel ezali que oyeba lo banzambe o comprendre ango, pe oyo ka poser à ko transmettre ko kabola ngo na baninga basusuwana. Alors ko adapter maté na mais tout le monde a mikolo boye église de réveil ba na style na bango wana boye ça nous importe peu. L'église catholique a un style naïe, mais l'église catholique landa style na bino wana bo. L'essentiel c'est que oyeba ko communiquer na moninga maloba mainzambe a pesi poyaye. Voilà un peu na beaucoup c'est moi ba élément ya réponse na kopesa na motuna na yo. Ndeko Jonathan de Marie, Atuni Mituna Mibale Uto Paroisse Saint-Amand, Yayambo, entre la mission prophétique et le charisme prophétique, qu'est-ce qui doit inspirer notre conduite? Mutuna Yamba Mibale, peut-on avoir des charismes prophétiques sans avoir au préalable reçu une mission prophétique? Nabana Mutuna Mibale, hein? Avoir le charisme sans avoir au préalable reçu une mission prophétique. Si nous considérons que mission prophétique wana tozora on a baptisme donc ba pesi biso déjà mosala à côté à Sangwelam. Le charisme, Saint Paul dit, c'est pour l'édification par rapport aux besoins. Quand il y a un besoin, oui, c'est que à ce moment-là charisme a prophétie ça les mandats par rapport aux besoins. Quand il y a besoin à guérison, dans ma pesi charisme à guérison. Alors que mission prophétique et si quand motoazali motonyo so sengeli ayo kaloba nzambe tena suka molongo. Alors moto a commis akuli baptisimo aye bate azu mosala ya ko partager ngo na à temps et à contre-temps. Soko na kangi monoko na pimeli moninga occasion ya koyoka loba nzambe. Nous avons du temps pour beaucoup de choses, mais to banarbon ko relativiser muke maloba nzambe. Donc toyebake en tant que baptisé déjà na koti na bandi mosala wana. Ba pesanga nazala te ba pesanga ordre moko boye. Nazala mosala wana na yekola loba nzambe pe en communion avec toute l'église. Na banda koteya. Pote na koteya te makambo yo église na biso te raté. Donc parce qu'il y a la tradition, les textes et le magistère. Donc na kota vraiment la vision wana pote na te en communion avec l'église nangai ou ada prophète na te apé Sangwelam. Entre mission prophétique na charisme à prophétie ni ne sengeli ko inspirer biso mingi. Déjà comme je dis, mission prophétique est plus large. Et le kola bomonanga ya mokona mokolo. C'est que je dois faire chaque jour. Et par rapport à ma circonstance, je peux. Donc na visiter na tiango en conflit. Na lobaki to confondre en côté et tout tiango en conflit, ça ne s'exclut pas. Ce n'est pas parce que na sengeli côté à Sangwelamu na lobaki forcément et ali charisme nga prophétie wana te. Ce n'est pas parce que na zo charisme à prophétie que na négliger mosa nanga ya côté à chaque jour. On ne doit pas les mettre en conflit, on ne doit pas les confondre normalement. Mais ce qui doit nous inspirer, c'est la parole de Dieu. Même prophétie wana et sengeli est en conformité avec la parole qui est déjà là, c'est-à-dire mikanda bakomi wana ndenge église te yango et puis ndenge tradition et kondima et pesi yango wana bo na pesi ndakisa la prophétie motomoko lobi nanga que yezo nzambe te na koboya yango parce que
c'est une fausse prophétie. Et ça, la conformité, na makambo oyo, tout est comme prophète. Na mission prophétique, na te déjà que Jésus azanzambe. Une prophétie qui contredit l'annonce de la parole de Dieu n'est pas une bonne prophétie, c'est une fausse. Tokozoa pe nkoma ya maman Marie-Jeanne Utomboka France. Shalom Radio Maria, maman Régine Muslabe Georges Nzila. Merci pour cette catéchèse. Revenons sur la question de soi-disant prophètes des églises de réveil. Il me semble que certains d'entre eux ne sont autres que des voyants, divins, mages, marabouts, etc., qui ont revêtu aujourd'hui l'habit des chrétiens pour mieux continuer leur pratique. D'ailleurs, il suffit d'écouter les critiques de certains de leurs pasteurs sur leurs confrères pour comprendre l'étendue de ces pratiques occultes. Aux chrétiens de discerner et de ne pas se laisser séduire par ces faux prophètes qui sont le plus souvent des médiums occultes déguisés. Maman Marie-Jeanne. Totalement d'accord, Maman Marie-Jeanne. Merci beaucoup de la contribution. Moi, élément nouveau, mission prophétique, charisme prophétie, métier à voyant, médium, il y en a des fois qui prennent métier comme lui a prophétie. Non, merci beaucoup de la contribution. Et puis, il y a un discernement et un jugement. Merci beaucoup, Maman Marie-Jeanne. Déco Justine Lizige, Outo Paroisse Saint-Félix. Bonjour Radio Maria, merci pour namatea kitoko. Mutuna Moyeza Liboye, prophète Yamalamu, akokinde ko kabola libota tote. Merci Mingi. Prophétie Yamalamu. Je pense qu'il faudra na conseiller, une fois encore, tout temps à texte, texte, il y a Jérémie 23, 13, Timothée 26. C'est là que Jérémie a dit que prophétie ndengone était comme boulot et aussi pas nzambete. Il y a prophétie à l'okuta. Et puis naka ya Néhémie 6 12 et suivant, simplement on dit que pesi mutumbongo poti apesa prophétie à l'okuta pour na mo boulot. Une prophétie oui, résultat nango et ko contredire recommandation et dans la carte de la Bible et ça prophétie à l'okuta. Ndakisa. Dans la Bible, on me dit pardonnez même à vos ennemis. Mais mutozu prophétie pour me dire que motowana ko limbisa ite na vie na yo pour ko limbisie a reçu sur mabe. Non, je ne crois pas à cela. Je ne peux pas croire. La division n'a jamais été l'œuvre de Dieu. Mais une prophétie qui produit la division, dans le sens il y a Bokabwani, c'est compliqué. C'est quand même compliqué. Fait négatif. Sango boboto nabino pekuna na plateau motune ezali uto ebandela ya mokili oileko ya biso tosila kozwa prophète atote ndeko Joseph kuna na Saint Raphaël. Depuis création du monde, je comprends. Hein? Oui. Bon, à travers l'histoire, il y a eu une période des prophètes. Une période de prophètes, Jérémie, Isaïe, il y a une période de prophètes. Jean-Baptiste, on l'a appelé prophète, les grands prophètes. Il était prophète. Alors, après wana, kombo wana ezate. Mais mosala ya prophèta. Lokola te oyoki loba nzambe, o memeli yango bato, mosala wana continue jusqu'aujourd'hui. Les apôtres Yesu abengi bango ba yekoli ba wana boye, bazui maloba ma Yesu Christu ba memeli yango bato. C'était une fonction, une mission prophétique. Pambate naloba ki yango na bandela prophèta to ki prophèta ekotambola kanzela moko na maloba manzambe oyoki yango omemeli yango baninga mosusu wana mosala fonction prophétique. Mais là il ba métier na bandela nzamba poni bato boko bato bokende ko bilobela bato na kombo na ngai tango Yesu aye na sima wana boye lui ye moko loba nzambe aponi bayekoli abengi bango ba prophèta lisusu te bayekoli baye pe ba apostole nde uta mokolo malelo kombo échanger kasi mosala mona mokoko ba kino mokolo malelo et puis mokolo malelo ba sangisi bongo moto nyonso akuli batisimo
awa komi moko ya akoti na kati ecclesia pe asangana Yesu Christu azwi pe mosala wana ya komemela bato. Donc à travers l'histoire il y a eu un moment tobengi lokola période ya prophète, on a connu ça. Et puis ele kwane leki mais mosala ba prophète a etikali tino mokolo malelo. Tokozwa ndeko. Allô? Oui, maman Régine. Merci, monsieur l'abbé, pour la réponse à Mitona Ngai. Et ça, c'est na comprendre que quand on a tout moi qui c'est mon compte banal. Les Congo oyo yebani ya solo to pe prophète azali qualifier lelo église ya biso ko kimbele ko lobali kambo sombo to pakala en dehors ya makomi ya nzambe na Bible, monsieur l'abbé, soki azali to na kati na bino basango to megape. Merci beaucoup. Ce qu'il a comprendre, hein, alobi Mikolo Boyer, même na côté na biso basango. Ce que moi t'as ça va prophétie en dehors il y a mikana misan to mekape ko calmer moké hein. Motune ezali soki azali kati ya bino. Alors, moi je prends ça la compte ya ba erreur. Ndakisanga sango naye côté ya boye na pesi message moko pas trop vérifié. Ça peut arriver ba erreur mais comme projet personnel volontaire que na telemi suko bonaki ko kosa ba Christu, je pense quand même que sango a ko hésiter makasi. Par formation naye par musa naye a telema pour que ne ko kosa ba Christu, la professeur Lokuta, je pense quand même que il hésitera. Bon, si par malheur et comme Kindengwana, on doit l'aider. Donc aider pour te à bon ça moke. Je dis des prêtres, mais aussi comme la baninga o bakambara ba groupe hein, ba groupe boye, toke ba likamboana. Posa ya mbongo, posa lokumu, to likambo susuana et même mabiso na ba pratique ya lokutate pour distraire les gens. Au kosi mutukena nzamba lobi nanga pona yo boye, c'est pas utile. Sont vrais vis-à-vis à Batubae, Tokokamba. En tout cas, la formation de base est à prendre Batuba Kokamba groupe. Et qu'on disposer bango mingi pote bakwe na mbeba wanate. Mais bon, que Monguna est partout, hein. Soko to moni que Monguna mais ko sengi na moko ya biso wana boye, mbango penza ressaisissons nous, to meka ko salisa ye pote alongwa likambo wana. Motuna ndeko Joseph kuna na Saint Raphaël izunga lobi o ekolo ya biso RDC tosili kozwa prophète. Mais nous sommes tous des prophètes, non? Même quand nos pasteurs prêchent, ils le font en tant que prophètes. Prophète comme mission prophétique na bangwana, na baptiste mtokomi banganga nzambe ba prophète pe ba konzi. Ce qui m'andaki ça, moninga na ngai j'ai la possibilité un parent qui gouverne bien sa famille mais il fait ça va fonctionner qu'il y a roi à mokonzi nganga nzambe épiscope diacono tant côté on a peu boyer mais il le fait en tant que prophète hein. Oui. Mais c'est pas comme un titre qu'il doit porter mais c'est une mission plutôt. C'est pas un titre qu'il porte mais une mission à exercer. C'est un peu la différence. Nous quittons beaucoup changer non évêque, prophète tel. Non, prophète, c'est une mission à exercer, à accomplir, et non pas un titre à porter. C'est ça la différence un peu. Botondi mingi sango pona muinda penza opesi na mituna bandeko batindi tokomi na suka ya linaka na biso liloba ya bokabwani na bandeko. Liloba ya bokabwani ezali ndenge na lobaki ne bandela na objectif ya mate ya malelo ke biso nyonso tozwa conscience te uto mokolo ya batisimo nzamba atindi biso tokende komema maloba maye na kati ya mokili pote mokili tambola malamu. Soko nga mo Kristo na moni mabe kasi na lobi yango te na wangani mosala na nga bo profeta pe na lembisi mosala eklesia bo profeta yango wana biso banso to sala te bato molongo bobimba baye banzambe bayamba maloba maye pe babika na nzela maloba manzambe wana boye
na yango tokozwa bomoi bolamu omiso manzambe awa onse pe na mboka ekoya sima na bino banso na pesi merci mingi pour na attention pour na courage pe na kosenga nzambe atondisa mitema mya bino makasi ya kosala mosala lokola ba profeta solo na kati ecclesia. Merci. Botondi Sango George bandeko balandi tosukisi linaka malungi ya mokolo mwalelo botondi na bino banso bolanda kibiso bandeko pe bakolanda biso na nzela etando ya television YouTube botondi na bino banso bozali ebele bokoba bongo kokabola lien wana bo s'abonner po boye bakozongela lisusu koyoka lisusu pe kotala mateya na nzela ya television YouTube.